Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous voici arrivés à notre dernière étape, ou bien dernier virage. Il y a lundi sacrifice Nabiso. Bien-aimés dans le Seigneur, lundi sacrifice, eza mokolo oyo tomika bakaipa ya Nzambe, eza mokolo oyo tose sacrifiaka epai ya Nzambe, tozama mokolo oyo tokilaka. Bien-aimés dans le Seigneur, kogele tokokila. Eza eloko oyo esalemi mpona motu nyonso te. Eza motu oyo azokomprendre ke situation oyo naza nango to problème oyo naza nango nazokoka yango te soki Nzambe asungi nga te, soki Nzambe aasiste nga te. Yango tozalaka na passage oyo elobamaka na Nouveau Testament oyo Jésus azoloba bajare ya demo ya boye balongaka yango kaka na jeûne et prière. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux pas prier, mais si ce genre de démons sont obligés jeûne, quelle que soit prière nayo, bien-aimé dans le Seigneur, et que ça a efficacité. Yango tozana mama da temo yo tozolomela sur que montre-moi les œuvres de la foi. Yango so banana nous remercier Nzambe, ozoyebisa Nzambe nazotonda yo po obatelinga na première étape il y a 6 heures jusqu'à 7 heures, na deuxième étape il y a 12 heures à 13 heures, ozoyebisa Nzambe matondi po obatelinga, matondi po opesinga makasi, matondi po olimi na moment oyo nazala na présence na yo ozongondela. Alléluia. Zambalola na moment oyo nazopambola bonzambe na yo, nazoloba kombo na yo ekumisama, kombo na yo enetwama. Nzambalola po obatelinga banda tongo, obatelinga éternel Dieu tina ngonga oyo ondimi nazala na présence na yo. Nini nakoki kopesa yo mokeli na nyonso, nini nakoki kopesa yo oyo ekoki okokana na bonzambe na yo na poko ya lelo éternel Dieu. Nazoloba kombo na yo ekumisama, nazoloba kombo na yo enetwama. Ezambalola kobima kozonga eza litide te, kasi eza na ngolu na yo, eza na baoyo babimaki me na moma oyo éternel Dieu baza na makoki ya kozonga te. Mosusu azose retrouve aza na hôpital, mosusu azose retrouve aza na parke, mosusu azose retrouve aza na kasho, mosusu azose retrouve liboso ya magistrat. Mais Nzambalola obatelinga, obateli ndeko nanga, obateli mama oyo, obateli papa oyo. Nzambalola sango ya mabe komeli biso te. Éternel Dieu, eza na basango oyo pere ebebisaka mitema, pe oyo ebebisaka vi ya mutu. Bible ezoyebisanga Job azalaki ya kofanda na moma oyo Job afandaki, Job azoyamba basango ya mabe. Bien-aimé dans le Seigneur, remercie Nzambe po oyambi sango ya matanga te, po oyambi sango ya accident te, po oyambi sango ya mabe te. La Bible de Dieu déclare, il peut arriver à un certain moment Job azalaki ya kofanda, tango Job afandaki, Job ayambi basango, Job ayambi sango mwana na ye moko akufi, Job ayambi sango libwele na ye ekufi, Job ayambi sango moto yesui bilanga na ye. Mais bien-aimé dans le Seigneur, eningisaki Job te. Yango na moma oyo banda koyebisa Nzambe nazokumisa yo, nazotonda yo po obatelinga, nazotonda yo po osalelinga bolamu, nazotonda yo po osalelinga ngolu. Ezambalola ngolu na yo lekebele, ngolu na yo lekebele na kati ya binanga. Tika na poko ya lelo nakumisa yo, tika na poko ya lelo na letola yo. Bien-aimé dans le Seigneur, loue l'Éternel, loue l'Éternel. Attends ce qu'on s'en a mettre au hôpital, attends ce qu'on s'en a prison, attends ce qu'on s'en a liboso, il y a un magistrat. Commence à louer Dieu, commence à élever Dieu. Oh la soupa karebo shekayama, inerebo sakayama baba. Et bien-aimé dans le Seigneur, loue le nom de l'Éternel. Attends ce qui, on s'en a makoka kolomate, même murmuré, motema na yo, ekumisa Nzambe. Oh Zambalola, Zambalola,
tika poko ya lelo tokumisa yo, tika poko ya lelo tonetola yo, tika poko ya lelo toloba kombo na yo kumisama, poyo ozamalamu, ozamalamu pona nga, ozamalamu pona nga, ezambo bateli nga, zambo kudeli nga bitumba, zambo saleli nga babolamu, Yesu na ngai, bolamu na yo lekebele, bolamu na yo lekebele, yango na zokumisa yo, yango na zonetola yo, yango na zoloba, yo zambe netwama, yango na zoloba, yo zambe kumama, nana zanokola yo, nana zanokola Rishadai, nana zanokola Donai, nana zanokola Jova Jire, yango poko ya lelo, tozonetola yo, yango poko ya lelo, la zokumisa yo, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois louer Dieu, ne te dis pas, parce que je suis malade, kolobate que pour la zobela, pour la problème songolo, et so permettre na kumi sanzambe te, bien-aimé, kumi sanzambe, kakana étape aux awana, kakana étape aux awana, la gloire de l'Éternel doit se manifester. Oh bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois en Dieu, si tu crois en Jésus, kumi saye, bien-aimé, basoye bisa Jésus, Lazare a koufi, dans la Bible de Dieu déclare, Jésus a soye bisa bango, Lazare a koufite, Lazare a lani pongi, et ça là qui poke, kemo ya zambe, emitalisa, na vi, ya la o la supa karebo sheka ya baba, na pokwa lelo zambe, na zoku misayo, na pokwa lelo zambe, na zone tolayo, na pokwa lelo zambe, na zo matisayo, na zoloba, komo na yo kumisama, komo na yo eletwama, nana zalokola yo, nana zalokola yo, Jova jire le toama, Jova rafa kumama, Zambalola, tikana letola yo na pokwa lelo, tikana kumisa yo na pokwa lelo. Bien-aimé dans le Seigneur, okoki kolemba te po kumisa Nzambe. Koloba te ke ngana zobela, ngana zana situation songolo, ngana baneko s'attendre na boy, et komite nino ekotinda ngana komisa Nzambe. Tikana yebisa yo, na situation oyo zo traverser, la gloire de l'Éternel va se manifester. Nazo kamo, bazo yebisa Jésus, que Lazare kuna kufi. Jésus a zonobate, Lazare a profité, Lazare a l'âne. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus va bénanakaye na Bethanie. Dans le bénanakaye na Bethanie, pour gloire na ye se manifester. Et Seigneur a dit moutumo kwa kufa. Quand Jésus a se manifesté, oh la soupakara. Na oye bisayo bien-aimé, il y a des problèmes au sanango. Et ça pour que gloire ya Nzambe et se manifester na famille na yo. Gloire ya Nzambe et se manifester na vie na yo. Ya mo so kumbisayo, ya mo ye bisaye. Nazo kumisa yo po ondimi nasala na etapo nazo kumisa yo po ondimi na lekansela o bana ko kumisa Nzambe bana ko neto na la subaka rebo shekayaba po kwa lelo Nzambe nazo kumisa yo po ondimi opesanga pema nazo kumisa yo po ondimi opesanga makasi soki nazo pema ezako yo Nzambe ondimi pona lekansela o yango na soloba kombo na yo kumisama kombo na yo enetwama ezambalola netwama zambalola kumama Jova jire na pokwa lelo na soloba o netwama na pokwa lelo na zokumisa yo ba etapo na soleka eza etape ya gloire na yebi ke okozonga na vie na gloire soki ozonga na Bethanie osakrifia Lazare po ke yo Nzambe ose manifeste otalisa bango ke nga naza Nzambe yango pokwa ya lelo nazokumisa yo parce que situation oyo eza po gloire na yo ese manifeste na kati ya vie na nga eza po maladi oyo esila gloire na yo ese manifeste o pokwa ya lelo nazonetola yo pokwa ya lelo nazokumisa yo pokwa ya lelo nazoloba onetwama pokwa ya lelo nazoloba okumama ezambalola kumama zambalola netwama zambalola netwama na pokwa ya lelo kombo na yo netwama kombo na yo nekumisama kumama zambalola kumama Jova jire kumama kobikisi kumama zambalola osali babola ebola Nzambe lekebele bola Nzambe lekebele bien de même ce que tu banda kotanga babola Nzambe oyo asali na vie na yo
Est-ce que vous avez ensemble? Bien-aimé dans le Seigneur, au lamu ensemble, les akakate dans le commune, solution ya problème ou anate. Au lamu ensemble, et bandi, bandamu koloyo, bakonsewa yo, nalimu ya mama na yo, tikana ye bisayo, oyo bimana moki, yana bikumba oyo, olongi, bandali kuma mama na yo, du fait que, obimina moki, yana bikumba mokote, oye kolonga yo, bandako kumisa ensemble, ye bisaye, na okumisa yo, olongi singa bikumba, na okumisa yo, ona komi na ajoyo, na okumisa yo, kolelo, na saoyo na sa, na sukakale moshe kayama, samba lola, na zone tolayo, olo kusama bitumba, na yebi ke, na samolo, na yebi ke, na zotamola, na kati ya loi, na yebi ke, na zotamola, na kati ya baloko, samba lola, boko ya lelo na samolo, boko ya lelo na samolo, situation ekobokanga, situation ekoleka, ekotika ngawa, situation ekochange, ekomona, ekotwaya ensemble, ezose manifeste, o samba lola, la subakare moshekaya, ikerebo sakaya baba, la subekerebo sheka, ikarabo sakarebo, masukerebo sheka, irebo sayama, la sekarebo, samba lola, la zone tolayo, la zokumisa yo, samba lola, la zone wana poko ya lelo, lokola Simeo, la zoye bisabote mananga, kumisa nzambe, boboni mukolo ya lelo, kumisa nzambe, bozi opportunité, ya bozala la présence ensemble, Simeo zokumisa nzambe, Simeo zoloba, la zokumisa yo, no miso nanga, emoni merci, ya mope poko ya lelo, la zoloba, la zokumisa yo, bope singa makasi, ya botelema la présence na yo, la zokumisa yo, bope singa makasi, ya koloba dede na soloba boyo, ezala mutu moko, na moma oyo, azoluka moya, alobata nene na oloba boyo, azokoka te, parce que pe meza mukuse, etanga na Dieu, mais ngai, la foutele yango argente, la foutele yango oro te, zamba lola, olimi pona sala, oyo na sa, yango pokwa lelo, na soloba yo koma. Bien-aimé, kaka na attitude wana, ozobondela ensemble, nayebi ke, okoki oloba te ke na mosantu, yebisa nzambe, ke bisika nyonso, nakoki na pengwi, na espace oyo, ya banda 13h jusqu'à 17h, nazosemba, mawa na yo, ezala likolo na nga, nazosemba, yasa molimbisa nga. Bien-aimé, ezana esika oyo, diable azwelaka biso, azwaka bapeshe na biso, azoexibe yango, liboso ya Jésus, liboso ya nzambe, yango komona, ntango Satan aza liboso ya nzambe, azobanda koakize Job, azoloba, tala Job, azokumisa yo, po aza na boye, po opesi boye, po opesi boye, mais nzambe azoloba, je connais mon homme Job, c'est un homme intègre. C'est un homme intègre. Est-ce que pourquoi les locaux sont ensemble? Depuis ça, il y a un mois dans la yo. D'ailleurs, il y a un autre qui pas un mois. D'ailleurs, il y a un soumou. Les soumou munene. Dans mon cœur, il faut soit des à la carte. Non, c'est ça les soumou. Maintenant, pour tout bénin. Et ça, ça va dire ça yo. À Congo la Yesu. Pourquoi les locaux sont l'hôtel est la présence c'est yo. Yahweh, Nazana Yesika, la Kotobe de la Tolo, la Polo Bakenga. Naza integra liboso na yo, nga naza musumuki, natamboli na kobumba, deux fois makanisi na nga, deux fois elobeli na nga, comportement na nga, maloba na nga, nzambe makanisi na nga, munoko na nga lukuta, poko ya lelo nzambe, nazosenga mawa na yo, nazosenga mawa na yo, nazosenga mawa na yo, mawa na yo sala likolo na nga, mawa na yo sala likolo ya mpi na nga, mawa na yo sala likolo ya bomoi na nga, na poko ya lelo, samba lola, na ebulusu, omata mpona nga, na ebulusu, omata mpona nga, omata mpona papa oyo, azolanda biso, olanda mpona, omata mpona mama oyo, mpona elenge oyo, samba lola, kotanga babunga na biso te, kotanga babunga na biso te, soki obwaki biso, tokokende pa ya nani, soki opesi biso mokongo, tokokende pa ya nani, yango poko ya lelo, tofukami na makolo na yo, yango poko ya lelo, tomibwaki na makolo na yo, tosoloba, fils de la vie, aie pitié de nous, fils de la vie, aie pitié de nous, na poko ya lelo, mawa na yo, ezala likolo ya mpi na biso, na poko ya lelo, mawa na yo,
likolo la vie à biso. Ezambalola, limbisa maboti na biso. Bien aimé, est-ce que vous avez la maboti na yo mawa? Est-ce que vous avez la bakoko na yo mawa? Est-ce que vous avez la génération basala sima na yo mawa? Yebisa ensemble, bona kosa mawa na yo. Yebisa ensemble, alimisa RDC. Samba alimisa RDC. Bisika nyonso, RDC apengwa. Bisika RDC, asala mabe, liboso ya ensemble. Samba kandela RDC kanda. Yebisa ensemble, bona kosa mawa na yo. Yebisa ensemble, poko ya lelo, tofuka mina présence na yo. Tozo senga mawa, bona kosa mawa ya ensemble. Mawa na yo, beto zana mokosa. Sambe limbisanga, limbisanga boti nanga, limbisanga koko nanga, limbisa République démocratique du Congo, Samba lola, limbisa badirigeant ya Congo, mawana yo, esala likolo na biso, Sambe limbisa juif, bana nyonso ya juif, Sambe olimbisa bango, Sambe limbisa bakam, nyonso ya juif, na pokwa lelo, tomi bwaki, na makolo na yo, na pokwa lelo, tomi bwaki, Samba lola, soke salaki, kalisumu moko oyo bandaki kosala ekale bénédiction oyo soki ezalaki kalisumu oyo bandaki kosala oyo okokisa bilaka na yo te na pokwa lelo tomibwaki tolobi papa Nzambe limbisa yawe limbisa yawe limbisa mawa na yo ezala likolo na biso mawa na yo Nzambe alola ezala likolo ya RDC ezala alola tie lishango te na nkole na mopokwa lelo tozosenga mawa na mopokwa lelo tozosenga mawa mawa ya Nzambe mawa ya Nzambe mawa ya Nzambe mawa ya Nzambe bien-aimé bondela senga mawa ya Nzambe est-ce que vous lela est-ce que vous regrette pona nini opengwaki Nzambe na ngai bien-aimé est-ce que vous yoka pasi pona nini osumbukaki est-ce que vous yoka pasi pona nini osumukaki liboso ya Nzambe obanda koyebisa Nzambe ke naza mwana ya motu naza mwana ya motu nasumuki naza mwana ya motu pokwa ya lelo mawa na yo soki ezala bato oyo Nzambe akotolimbisa na pokwa lelo bien-aimé kombo na yo esala na liste wana kombo na yo esala na liste wana ya mopokwa ya lelo ezambalola zambalola tozosenga mawa na yo tozosenga mawa na yo tozosenga mawa na yo mawa na yo esala likolo na biso mawa na yo esala likolo na biso ezambalola Nzambe limbisa limbisa maboti na nga limbisa maboko na nga limbisa zambalola RDC limbisa badirija ya Congo zambalola limbisa juif limbisa badirija ya juif Nzambe na ngai ya mopoko ya lelo tomibwaki na makolo na yo tomibwaki na makolo na yo Nzambe tolobi mawa na yo ezala likolo na biso mawa na yo ezala likolo na biso mawa na yo ezala likolo na biso ezambalola poko ya lelo papa na nga lokela biso mawa yaya tomibwaki yesu yo nde papa na biso bato ya mokili baloba soki mwana tominga bawakaka ye na kati te yesu na ngai kondima te na kufa na kati ya libunga zambalola bible ezoyebisanga ya na mwana moko ayebisa papa na ye besanga bar ya etage nanga nakende bible ezoyebisanga mwana kenda alia nyonso ntango pasi eya mwana loba nazonga epai ya papa papa nanga azala nyonso bible ezoyebisanga ntango mwana zonga papa ayamba ye yesu yambanga papa yamba biso na pokwa lelo yamba biso tolobi toza basumuki na mopokwa ya lelo yesu yamba biso yesu yamba biso papa limbisa biso purifie biso nasukaka liboshe indelebosaka ya bien-aimé na attitude wana banda koyebisa sikoyo Saint-Esprit amema yo nazoyebisa yo pokwa ya lelo eza pokwa ya déclaration ya kondima pokwa ya lelo eza pokwa ya prière ya foi est-ce que ça na
Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi il y a des lots? Et ça pourquoi il y a démonstration, il y a foi dans l'eau. Et ça pourquoi ils ont fait trembler Bandokina Bamba, Obakanisa Dike, Yo, Okokufa, Nakati a réglé, que Yo, gastrite et Kobomayo, que Yo, Okofléchir, que Yo, Okolâcher prise. Mais pourquoi il y a des lots? Et ça pourquoi il y a foi, Oyokoye Bisabango, Nanakokufa, quelle que soit la situation est possible. La zone qui s'abîme, parfois il y a foi là-bas. Pendant que ça Saint-Esprit, pourquoi il y a des lots? Mais manga la dimension, oyo me manga na côté. Il y a ça Saint-Esprit, pourquoi il y a des lots? Dans ça la pose, na contempler, gloire na yo. Pendant qu'on pleurer Saint-Esprit, pendant qu'on pleurer Saint-Esprit. Oh la Soubakarebo, Inderebo Sakaya Baba, Saint-Esprit de Dieu, puissance de l'Éternel. Saint-Esprit de Dieu, puissance de l'Éternel. La pourquoi il y a de l'eau, la pourquoi il y a de l'eau. Banakoto du Samba, Banakoto du Samba, la pourquoi il y a de l'eau, Banako Simba, les Koya Sola Nabiso, la pourquoi il y a de l'eau, Usikayoso, Bananayo Baza, cher Saint-Esprit. Banakoto du Sabano, Banakoto du Sabano, Banakoto du Sabano, la Soupaka de Rocher Kayama. Saint-Esprit, la pourquoi il y a de l'eau, Banakoto du Sa, Bananayo Nonso, la pourquoi il y a de l'eau, Oyon Sala disposé, Oyon Sala disposé, Saint-Esprit de Dieu, Banako s'est manifesté, Banako s'est manifesté, Banakoto du Saye, Don Isaye la Konima, Don Isaye la Konima, et la Soupaka de Rocher Kayama, il de l'eau Sakayama Baba, Saint-Esprit de Dieu, la pourquoi il y a de l'eau, la pourquoi il y a de l'eau, toi la pose Salayo, toi la pose Salayo, bien appelons le Saint-Esprit, appelons le Saint-Esprit. La Bible de Dieu déclare, tous ceux-là qui sont remplis de la puissance de Dieu sont appelés enfants de Dieu. Il y a mon propre allélo, il y a ça Saint-Esprit. Nana posa, Natoni Sama, Nana posa, Natoni Sama, Nana posa, Namata, Namata la dimension, Yabaton Molimo, Namata la dimension, Yabaton Molimo, Dani Sama, Bissikabato, Bamona échec, Saint-Esprit, mais maman, Dani Sama réussite. Ici Kabato, Bamona, Bazo Swate, Saint-Esprit, Dani Sama Bosu, Banako déclaré, Banako Sema, Yabsamolimo, Molimo la propre. Bien-aimé, tu vivras le Saint-Esprit lorsque tu seras disposé. Dispose ton cœur, dispose ton cœur. Est-ce que tu vas libérer l'esprit là-haut? Commence à libérer ton esprit. Commence à libérer ton esprit. La soupaka débauchée. Quand tu es en train de libérer ton esprit, Okoyo Kamalobeso Bibakatinayo, Okoyo Kamalobeso Bibakatinayo, bien-aimé, celui qui est rempli du Saint-Esprit, Malobesi la Kayete, Malobesi la Kayete, Yamo libéré Kaka Esprit Nayo. Quand tu es en train de libérer ton esprit, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit va t'amener l'Apocalypse à Soloma. L'Esprit de l'Éternel m'amènera. L'Esprit de l'Éternel m'amènera. Le Saint-Esprit ce soir va t'amener quelque part. Le Saint-Esprit ce soir va t'amener dans ce monde de gens de foi. Le Saint-Esprit ce soir va t'amener dans ce monde de positivité. Le Saint-Esprit ce soir va t'amener dans ce monde de guérison. La guérison est possible. Que le Saint-Esprit t'amène. Que le Saint-Esprit t'amène. La soupaka debo. Il ne debo sakaya baba. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Ce soir nous sommes disposés. Ce soir nous sommes disposés. Ce soir nous sommes disposés. Saint-Esprit de Dieu. Esprit d'ambition. Et ça la connecter. Commence à monter. Commence à monter. Commence à monter. Oyo soyo kananzoto na yo. Eza sensation ya Saint-Esprit. Oyo soyo kananzoto na yo. Eza sensation ya Saint-Esprit. Ozana kacha koyoka esprit na yo. Esoye bisayo. Banako sala tel genre de prière. Commence à le faire. Commence à le faire. Ne tarde pas. C'est ça la parole du Saint-Esprit. Oh la soupaka debo. La sokarebo shekaya baba. Bien aimé, nous sommes dans un moment où c'est l'Esprit qui est en train de faire l'œuvre. Dans l'Ancien Testament, Zambeye Moko, Abaleko Kita. Dans le Nouveau Testament, Jésus a Kita. Maintenant, c'est le moment du salut.
Saint-Esprit. C'est le moment du Saint-Esprit. Saint-Esprit, à sa camarade nayo. Saint-Esprit, à sa papa nayo. Oh, bien-aimé, nous ici en juif, on nous a dit, le Saint-Esprit, c'est un homme. Le Saint-Esprit, c'est un homme. C'est soi, le Saint-Esprit. Tu peux parler avec. Tu peux parler avec. C'est soi, le Saint-Esprit peut te donner des directives. C'est soi, le Saint-Esprit est capable de te donner des solutions à certains questionnements. La Soubakabebo, Inderebo Sakayababa, la Soubebo Shekayababa, Inderebo Sakayaba, la Moko Panelo, Olimo, Memama, Olimo, Memama, Olimo, Lobelama, Olimo, Banako Sima, Olimo, Banako Pere, Babiracle Nayo, Olimo, Banako Sala, la Sakayababa, Inderebo Sakayabo, Yamabo Shekayababa, la Copanelo, Saint-Esprit, nous t'invitons, Saint-Esprit, nous t'invitons, nos invités, invite le Saint-Esprit, on t'invite. Le Saint-Esprit, Yabisaye Yaka, Obanako débouché, Bissike Zalaka bouché, Yabisa Saint-Esprit, Yakobanako payé. Oh. Bien-aimé, ce que Dieu est en train de faire, c'est le Saint-Esprit. Vous allez distraire, bien-aimé. Dans le moment, il y a un Saint-Esprit à nous. Et ça, on va distraction. Ce que ça n'a Kanana Kunayo, Kanana Portanda Kunayo, ce que ça n'a pas Matissa va vite, ça l'a concentré. Malade, Osoyo Kawana, Saint-Esprit, va la lever ce soir. Malade, Osoyo, Badouleur, Osoyo, Oyo Kadouleur dans mon corps, Oyo Kadouleur dans ma polo, Oyo Kadimo, Osoyo Kabo, Kabo Kwadelo, quelle que soit la maladie, quelle que soit le douleur, la pauvre Kwadelo, tu verras la manifestation, la Saint-Esprit, la Subakaremo, Inderebo Sakayababa, la Sekaremo Shekayaba, Saint-Esprit de Dieu, commence maintenant à bouger, commence maintenant à opérer. Bien-aimé, si tu es en train de prier, douleur et son matin, et sa manifestation, il y a guérison, il y a Saint-Esprit, dans son conayo, son salaki, il y a problème, son molo, douleur et son matin, ça l'a su que Saint-Esprit, à la carte pour opérer, à la carte pour ça, miracle à la guérison, à son matin, Saint-Esprit de Dieu, vas-y maintenant. Le moment d'opérer le miracle. La Badika, on va s'en avoir problème. Saint-Esprit, douleur et sani, malade et sani, problème et sani, la Saint-Esprit, Badako Sala, Badako opérer, Badako Sala, bien-aimé, Lokaba, au second de l'ensemble, la Bible de Dieu déclare, Baono Sobato Nisam, Namolimo Moussam, Bazaba Nayasam. Bien-aimé, nous sommes en train de parler sur la foi. Est-ce que tu peux commencer à déclarer par la foi la réussite ou bien la guérison dans la maladie au Sanamo, dans le problème au Sanamo? Tu peux commencer à déclarer. Oye, le mélange de l'ayo, le colosso de mélange de l'amour, au sol au babo, yo malade au Sanamo de l'amba. Au kanisa qui que au copain de Sanananda, au kanisa qui que na kokota hôpital, na poko alelo, na zo proclamer guérison. Yo bima guérison et kota. Problème est délicieux. Il y a un problème au kanisa qui que au copain sana gastrique, au kanisa qui que la kosala stressé, na poko alelo, bima pesana et c'est bon à déclarer. Déclare avec la foi. Déclare avec la foi. Ça va déclaration la foi. La pourquoi les lots, avant la case pour déclarer. Yo malade, au canisa qui te, au canisa maman au mandat, au canisa qui te, au canisa papa au mandat, au canisa qui te, avocat de clinique, au canisa qui te, avocat de cinquantenaire, la pourquoi les lots, au canada. Guérison et sopota. La Congo
Yesu. Na kombo na Yesu. Guérison ezokota. Je déclare, je suis un homme guéri. Je déclare, pendant qu'on déclare, pendant qu'on le bat, je suis un homme guéri. Tension est pour moi, il y a une tension. Yo échoué, pendant ici, pendant qu'on déclare, pendant qu'on le bat, il y a une sabando, il y a famille à l'eau, il y a une sabandama, il y a famille à l'eau, il y a des échoués, il a échoué, au Kanisaki, Kenai, au Koliana, au Kanisaki, Kefinama, au Sarakobeba, et au Konelo, au échoué, je déclare par la foi, je déclare par la foi que je suis un homme béni, je déclare par la foi que je suis marié, je déclare par la foi que je suis un grand homme, je déclare par la foi que je suis licencié, pendant qu'on déclare, grande pour la caillot, je déclare à Soyemsa, qui ne va pas faire famille là-bas, qui ne va pas faire famille là-bas, au Kanisa qui te n'a pas collé là, n'a pas su n'a pas collé là, au Kanisa qui te n'a pas collé là, mais à Oyemsa, parce que j'ai la foi en Jésus, à Yemsino, que vous échouez, à Yemsino, que vous échouez, c'est la gloire de Dieu qui est dans ma vie, c'est la gloire de Dieu qui est dans ma vie, la pauvre de bien-aimé Yoka, Pisika Osa, Sodio Sobe, par œuvre ya foi et la Kisamaka. Okotolo Mozana Kondima, Bayebisio, comme la Maya Malinité, et Mosala Yoko et Nanzo, Nazala Kana foi, Oto Sipe, Ome la Maya Malinité. Non, ça ce n'est pas la foi. Bien-aimé, Bayebisio, Kotambo la Boyete, Olomina Sana foi, Otikali ya Kofanda, azoseka yo mutu nyonso ozobe ata na mosika oza na ndako oza soki bandako wa kotelema te banda kotelema bisika oza bato toza na bango awa bien-aimé soki oza awa ozobela oza na badouleur telema bisika oza eza œuvre ya foi eza kolakisa kondima na yo ya kende na sabo naza geri banda kodeklare banda koloba ndenge na telemi boye oyo se bandaki kosala te na nzoto na nga ebanda kosala banda kodeklare par la foi maladi ebanda kotika yo banda kodeklare par la foi loba kotelema yo motele natelemi lipela kotelema yo motele natelemi lipela bakotela lisusu te bakoyoka lisusu baduleur te par la foi déclare par la foi la sopaka bien-aimé, tu es guéri par la foi, tu es guéri par la foi. Malade wana, kakapo panelo, okoyo kabon sude, ule wana, ezokende, boka. La soupe ah, sans malot, tu es guéri, bien-aimé. La foi en toi, c'est l'espérance de gloire. Galoko panelo, oyo sani. Ezola kisa, odi kisa. Yoka, aoni madasiri se kapo. Bible zoye bisama. Jésus a commis na lisima ya Bethesda. Ayebisi paralytique. Prends ton lit et marche. Bien-aimé, pourquoi lelo ozobaka koyebisa malade, ozobaka koyebisa badouleur, ozobaka koyebisa makambo nyonso oyo esalali na nzoto na yo to nzoto na yo vi na yo ekoma mbetu ya baproblème, vi na yo ekoma mbetu bisika makambo nyonso mabe ya famille eyaka kolala na vi na yo bisika makambo nyonso mabe eyaka kolala na vi na yo yo mona na no esengo te bien-aimé mpona nini boye sambakela yo boye te yango papa na biso ayebisaka biso Jésus azalaki na mopesana koloba au commencement ça n'était pas ainsi bien-aimé sambakela yo te mpo vi na yo ekoma mbetu ya makambo mabe ekoma mbetu ya kolela na kolela ekoma mbetu ya baperte ekoma mbetu ya bastress ekoma mbetu ya badouleur banda koloba yo malade yo ba problème soit mbetu na yo soit bisaka na yo banda koloba banda koloba
yo malade, yo bobo, yo stérilité, yo piaka, yo chômage. Allez, toi, tu sais pas. Montre-moi le servant de la foi. Montre-moi le servant de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, condiment, les détails à terre qui sont, condiment, les années d'espérance, il y a ma cambo au monde dans le Dieu. C'est-à-dire au sein de l'Ébika, il y a Kenya, il y a possible de parler. Il y a Kenya, il y a pour vivre la vie à ma bonne sinamate. Kenya, il y a pour vivre la vie à ma maladie. Il y a beaucoup de l'eau. Poso bana posambi na nzambe poso ye nzambe te na poko ya lelo nga na zanga ngai na zanga fina mangane na odirige na poko ya lelo na soswa autorité ya koyebisa ba esprit nyonso bien-aimé nazo solola na mama moko l'esprit de l'Éternel me saisit na tuni mama wana na kokola na yo basi batya yo makila alobi oui babetelanga lisolo ntango nazala na 8 ans bango batyanga makila na nzoto. L'esprit de l'Éternel me dit eza na bahomme géant ya famille oyo bazwa makila ekota na vie ya mama oyo. C'est pourquoi mama waza stérile. Bien-aimé, en pleine prière na moni esprit mabe ezwi mama elingi elongola ye bilamba ebambi ye na mire ebimisi ye libanda mama komo miswa po ebima tout un problème yango pokwa lelo solo esprit nyonso oyo ekota na vi na nga po edécourageaka nga yo komo raisonne bayebisi yo makambo ya foi ozoloba ayaya totya foi mingi tomona changement te ayaya biso toza bamame te bamame ezaka ye na biso oyo fana biso oyo pokwa lelo banakodeklare yebisa bademo nyonso oyo bakota na vi na yo bakota na travers papa bakota na travers mama bakota na baerere na yo yo koko otambolaka mabe ntango oyeba nzambe te me na moma oyo osi oyeba nzambe nzambe akoma maître na yo oyo jebe un jour dali atei biso alobi vi na yo oza na lwa ya kokotisa maître nyonso yo okoki oloba satan kota yo okomi maître na nga satan komi okoki oloba jésus kota okomi maître na bako yango koka lelo solo vi eza vi na nga satan na invita yo te na invita yo te na vi na nga kokwa ya lelo banda kolibere vi na nga kokwa ya lelo banda kolibere vi na nga. Est-ce que vous pouvez déloger ça? Banda kolibere vi na nga banda kolibere vi na nga ici maintenant ça peut être là ici maintenant ça peut être là
de Dieu à côté à travers papa Naye. Papa Naye qui m'a comme maman Naye Kenda. Kota Kenda, moi, c'est pour faire la caille dans le sol. Papa, 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 à son pas maman. Maman n'a pas wandima. Papa, serviteur, voilà. Serviteur, voilà, vie mobile. Ce que ça n'a jamais, à mon femme de Dieu, mais ce qui a jamais ici, femme de Dieu, à côté de la commune de Jésus. Jésus est son nom, Jésus. Jésus. Ce qui a femme de Dieu, c'est ici, ma camarade. À ce qui a fait Jésus. Quel est la lumière de Seigneur? Nous pouvons se laisser par là. Ami, quand ici, nous sommes de son monde. On a pu combien de sa vie à l'eau. On a pu créer dans ma camouflage de la vie à l'eau. Pourquoi il y a un peu de sa maman? La caniba frontière non soit vie là. La caniba porte, la caniba fenêtre non soit vie là. Ce que vous avez dit dans le cadre de là, moi, je dois savoir la commune. Moi, je dois savoir la commune. La commune, ça va être la Montre-moi le serment de la foi. Montre-moi le serment de la foi. Quels sont les serments de la foi? Bien-aimé, j'ai aimé les dimanches d'ailleurs exception. Alors bien, pour toi condiment, par mon accueil comme c'est pourquoi au moment où ma professeur, je ne suis pas contre eux, ce sont les scientifiques. Ce que me met ma cambo à foi, à Koye Bisayo, qu'est-ce qu'ils me prouvent? Ni les autres prouvés.
dans la mathématique, bazokunda wana baformule mosusu eloko nyonso yene même makambo ya foi eza problème à koprouve te ya problème à koprouve te yene me esengeli olakisa bambuma ya foi na yo bambuma ya foi na yo yango pokwa lelo j'aime bien lisolo ya Lazare. Jésus aye Marie azoyebisa Jésus nayebi na nga kendeko na nga Lazare akobika mokolo wana yokamana alobi nayebi kakobika yeneme makambo ya foi ezalaka ya lobi te makambo ya foi ezalaka ya sikoyo. Jésus azoyebisa Marie ayebisi soki ondimi je suis le chaman et la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi les lots, il y a un problème à condiment. Il y a un problème à condiment. Ceux qui ont dit que pourquoi les lots, au sein de la guérison, au sein de l'amour. Bien-aimé, ceux qui ont dit que pourquoi les lots, au sein de l'animal, au sein de l'amour. Oye, les bandes qui vont nous capabiser de nous. Bandes qui vont nous capabiser la foi. Est-ce qu'on peut dire comme avion? Comme avion? Bien-aimé, moto azwi mosapi na ye atie na litoi bayebisi azo communiquer. Communication se par la foi. Est-ce que na pokwa lelo okoki omata na monde ya création? Monde ya création eza monde oyo ezalaka accessible pa motu nyonso te. Est-ce que motu moko azolokanga? Monde ya foi eza monde oyo ezalaka accessible na motu nyonso te. Parce que pour créer, il faut être Dieu. Pour créer, il faut être Dieu. Car Dieu créé par la foi. Oh, bien-aimé, le commencement n'a pas commencé avec Dieu. Le commencement a commencé quand Dieu a eu l'image de créer le monde. C'est-à-dire, le commencement était la parole. Mais qui était la parole? Bien-aimé, dans la place foi est ok. Dans la place foi est ok. Il y a beaucoup de lelo, osomata, na monde ya création, osomana kokela, biloko ezanga yo, biloko existante na famille na yo, biloko existante na vie na yo, bana ko créer yango, loba bibana, nazo créer yo, loba bana, nazo créer yo, loba santé, nazo créer yo, bana ko créer, bana ko créer, nazo créer, bénédiction, nazo créer, nazo créer sala, nazo créer, nazo créer chemin, nazo créer, nazo créer santé, nazo créer, nazo créer amoyo, santé, nazo créer, nazo créer assurance, nazo créer, ezamalola, kokwalelo, nazo créer, ono se samaka, ozamalola, nazanga musala, nakokwalelo, nazo mata, na monde ya création, ya misala, nazo kela yango, na vinama, nazo active yango, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, mupepe kolakisanga te, ke Nzambe asila. Bien-aimé, dimanche bayebisi biso, Jésus azoyebisa, ayebisi yaka, tambola likolo ya mai. Bien-aimé, lelo kotomona ngo facile, mais ce n'est pas facile. Dans le problème na yo, omona ngo makasi, eza lokola mupepe wangu. Comment muto otambola likolo ya mai? Mai mpe eza na kimia te, mais mai eza na agitation. Vie na yo eza agité, bongo na yo eza agité, famille na yo eza balote. Obetela nani lisolo? Nani akosunga yo? Okoyebisa nani problème? Bakoyebisa yo ka mawa na pokwa lelo nazoyebisa mwasi moko akoni. Naoyebisa mobali moko akoni. Abana kotambo likolo ya maladi. Abana kotambo likolo ya baproblème. Batampete nyonso ezobeta na vie na yo. Batampete nyonso ezobeta na bongo na yo. Ekoboma yo te banda kobonde ozokolotine ngomao nasubaka yoshika. Nazotambola likolo ya maladi. Nazotambola likolo ya chômage, nazotambola likolo ya badouleur, nazotambola likolo ya
enseignement Microsoft jusqu'à vraiment juste. Il a informé il y a que l'homme arrive dans la évangélisation. Mercredi, nous allons prier il y a combat. Bien aimé, mercredi, la prière il y a délivrance. C'est-à-dire aux hommes à la dimension, aux hommes à la route. Mais quand ça va juste, il y a quand même une notion, à ça n'a pas maladie, bien aimé, abondez-la. À nous, Kabanoba, que non. Tikala ho monene baloba covid, tokoto vivre na covid, tokoto vivre na sida. Mais pas ensemble. Et l'on nous sommes en bakela na soto mbité, et koto démérité. Bien aimé, il y a quand même un crédit. Nous allons prier, pour banamo 16h30, pour aller prier jusqu'à 19h juste. Jeudi, nous allons à la jeunesse. Vendredi, pour la prière d'enseignement. Bien aimé. Jésus est comme qui dans le moment beaucoup, afin de s'y payer à Elisabeth, pour prendre la matite à mon déçu. Bien aimé, surtout ça la connaissance que l'enseignant à mon kilo, aux affaires. Voilà vendredi. Dimanche, prière la mission Sobanda, de 8h30 à 11h45. Les toujours tirés à vous. Bien aimé, Tikala connectant à ce que c'est déconnecté. Tikala la vie à prier, sans ma pokamonayo. Je sais que le Dieu que nous servons, on sait Dieu. Sans ma jupe, il y a personne qui sont il y a restauration de famille. À quoi restaurer Pinayo, à quoi restaurer famille, à quoi restaurer tout ça. Si ensemble, il y a ange et église, à Pamonayo. Donc, à Mami, et pas un serviteur, l'homme de Dieu, que j'appelle l'homme à la criche, le pasteur Kédone Katoukou, le visionnaire, il y a ministère, il y a restauration, je pense. Si ensemble, à Pamonayo.